Loposo mwindo tobundela mabele. Loposo mwindo tobundela mabele. Loposo mwindo tobundela mabele. Loposo mwindo tobundela mabele. Baindo, totelema, sengo pesa soko emesono banda kona bino epai wapi boso bipenze bele ya kona émission ya conscience, émission éducative, émission kela mana likanisi moko kola kisa moto moido ya uti wapi, ya komi wapi, pe ya zali kokende wapi. Ne yango mokolo na mokolo to sala effort ya kokende kokundula bandeko nyoso bazaka na makanisi ya malamu na tina ete ya kososolisaka etu kuto bandeko na bango bazoka ni bango kolanda biso na manaka na biso baindo totelema. Lelo na mokolo molelo toyembi nani toyembi moko ya ba disciple mfumo kusuke muzala pana na Angola. Mokonzi ya religion africaine koko ya suka mboka ba msusune babenge na bango. Disciple na bango nani? Nganga Ngunza Mololai Kabilondi, o azali coordonnateur ya Grand Kasai. Et pas wapi na be mission kuté ko leka toyambaki bango to juif vraiment ba réaction ya ba auditeur bandeko bazoki libako kolanda biso na nzela ya radio pe ba téléspectateur bandeko bazoki libako ya kolanda biso na nzela ya etando nene bakumbela ki biso ba buku ba tikile kiso ba mituna yango to kanaki ete to zongisa lisusu Nganga Ngunza Mololai Kabilondi na mokolo wana Nganga Ngunza Mololai bote na biso mbote mingi ndeko mopanzi sango mbote pe na bandeko balandi na bisika biso bozwami ezala na eteni ya radio topé télévision matondo mingi Nganga Ngunza Mololai toza na kati ya ville ya Mbujimai na Kasai Central Kasai Oriental la ville ya Mbujimai pa wapi to ute ko réaliser des émissions elekaki na niveau ya radio pe na niveau ya télévision kasi ba réaction ya ba auditeur ba réaction ya ba téléspectateur ezalaki ya makasi mingi moko ya ba téléspectateur atindele biso buku oyo discours du roi Léopold II face aux missionnaires. Moko ya auditeur atindele biso buku oyo charte de l'impérialisme. Bango mibale posa to pe souci na bango ezalaki ete bino bolimbola to bo interpréter ba mai oyo ekomami na kati awa waku esosolisa ba oyo noso bazuli ba ko la biso na teni ya radio ba auditeur pena ba oyo pe bazuli ba ko la na télé télévision ba téléspectateur lokola émission oyo esalama ekelama pona ko lakisa ba indo ba uti wapi ba komi pe bali ko kende wapi tango to kutana kina ba buku obiso to tanga ki yango mais to sepelaki to c'est la pose ya bandeko to kumba yango na émission mokolo molelo to présenter bino po na tina ete ya ko sosolita soko limbolela bandeko babwa ko soso babwa ko yeba o ba yeba kite abuko ko ngeso ba na yango discours roi Léopold II na oyo téléspectateur muta pesaki charte de l'impérialisme ezali moko ya auditeur muta ba pesaki biso na ebité soki to ko bandelela na wapi na les buku oyo to présenter bino matondo mingi ndeko mopanzi sango tozolinga po toyebi mikando mibale bandeko ba esibino to bokumbe biso na émission tolingi ya mboto limbolela bandeko balandi nini esalaki ete tokoma na discours ya roi Léopold II. Donc autant ngo déjà mais discours oyo roi Léopold II azo prononcer yango lorsque azotinda ba missionnaire baya awa na mabele ya Congo elingi koloba tango yo ba découvrir Congo motema ya Afrique esengaki bazwa bomengo nyonso eza na mabele ya Afrique kouta na Congo ekoma ya bango Belgique to pe Europe nde basali makita baye ko résoudre que basengeli batinda bato na kati ya bato batindaki d'abord bato nyonso batindamaki bazali ba missionnaire mais na kati ya ba missionnaire wana na kati ya bato wana ezalaki na ba religieux ezalaki na ba scientifique ezalaki na ba inspecteur judiciaire ezalaki na ba bomi ba assassin ezalaki na bato ya lolenge na lolenge
oyo moko na moko ayaki na mission ya kosala na mabele ya Congo pour l'intérêt na intérêt ya Belgique. Nde roi Léopold II a recadraki batu nyonso wana oyo bazaki na mission ya koya na Congo. Sikoyo tango Congo baye kokoma na 1885 et kosala que roi Léopold II aye ko baye kozwa RDC Congo 2 345 000 km², 200 mètres carrés, 200 km² plutôt. Tant baye kozwa Congo batie administration ya ba Belge awa nde monsieur Rankin aye ko rappeler lisusu abimisi discours oyo atangi yango epai ya ba missionnaire oyo Belge bazalaki awa. Dans tout ça, on rappelle les missions ya mission oyo baye kosala na Congo. Voilà l'occasion oyo esalaki ete discours oyo eyebana to pe etangama liboso ya bato oyo bayaki awa. Alors na kati ya discours yango ezali moko ya ba élément to pe ba stratégie oyo mindele basalelaki mpona kodomine biso bayino. Na kati ya discours yango boyokana na ta introduction. Révérend père et pasteur, soyez les bienvenus dans cette grande partie, dans notre grande partie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de stratégie. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout les intérêts de la métropole. Wana introduction ya discours ya intérêt. Donc tibayaki awa ba missionnaire religieux, ba missionnaire scientifique, ba missionnaire politique, ba missionnaire administratif, ba missionnaire de tout genre. Batindamaki na mission songolo moko na moko pona intérêt avant tout ya ba mindele topé ba Belge. Wana discours ya roi Léopold II. Eteni ya mibali. Point 2. Le but essentiel de votre mission n'est pas d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Donc bino ti balaksa bino nzambe moko bokomo na Yahweh, nzambe moko komo na Elohim, El Shaddai, Yehoshua, topé bongo na bongo, Jésus-Christ, ezali nzambe ya bamindele. Balobi ke but na bino ezali ya ko apprendre bango nzambe te. Bozomona. Donc bino boyeli eloko mosusu boye ko apprendre bango nzambe te. Siko soki bango ba olakisa bino nzambe moko, parce que ozala nzambe solo. Je ne pense pas. Parce que balobaki bien ebandeli, boaki kolakisa bango nzambe te. Le point 3 prévoit ceci. Ils connaissent déjà Dieu depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpungu, Mvidi Mukulu, Mungu, Nzakomba et que sais-je encore. Ils savent que tuer, violer, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter, ce sont de mauvais actes. Ayons le courage de l'avouer. Donc, biso moral et pas une biso baïno, et ça qui a couvert. Donc, tu es belé on a Bible. Tu es belé on a Bible. Nabi commandeba pete ya Moïse apesa na Israël. Eza mondele te mutalakisa ki biso koto sababoti. Eza mondele te mutalakisa ki biso ke kozwa mosa mondinga eza mabe. Eza mondele te mutalakisa ki biso ke kofinga eza mabe. Mondele te mutalakisa ki biso ke ko violer eza mabe, ko boma eza mabe te. Ezali ba préceptes moraux, ba principes moraux oyo to sito miyebela uta nzambe ya bakoko na biso Mvidi Mukulu. Donc avant Bible ya to sito yebaki ba makambo wana. Yango wana roi Léopold Azoloba, ayons le courage de l'avouer. Po yebaki ke to yebi ba principe moraux wana. Vous ne venez pas pour leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Voilà. Donc bakutaki biso pamba pambati.
bakutaki biso te lokola bato na zamba, bakutaki biso tozalaki en forme. Makambo bango baye soi-disant kolakisa biso biso tosi toyebaki yango. Yango balobi vous n'êtes pas venu leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Donc tozalaki déjà kosambela mvidi mukulu na biso, tozalaki déjà na ba organisation politique na biso, ba royaume, ba empire o ezalaki bien administré. Tozalaki déjà na technologie na biso de pointe o to banda ko salela na kanisi boyebi malamu tant to utaki na âge de la pierre taillée, âge de la pierre polie, pe na âge de métaux. Na âge de métaux c'est sika to lamba ki mabende. Kolamba libende c'est déjà une haute technologie. Il faut d'abord recherche ya mabele o eko makali bende. Ce qu'on retrouve mabele o eko makali bende après pelisi moto yana degré o elamba kali bende. Wana moto industriel. Wala moto industriel o babengaka au fourneau. C'est-à-dire bakoko na biso ava mindele baya bazalaki déjà mayele ya kolamba libende pe na nzungu nini nzungu o kolambela libende. Yango babenga au fourneau non. Ale topesi forme ya eloko tozana yango bato mayele na biso ya kala bakoko na biso bamiyebelaki yango yango munelo ayebaki biso. Alobi vous ne venez pas pour leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Bayebaki ke toyebi nzambe ya solo, le Dieu qui nous inspirait en tout et pour tout. Tozako ozana problème na yo obeleli nzambe ya bakoko bikisi yo. Obeleli Yahweh. Obeleli Yahweh te po wana toyebaki Yahweh te. Jésus peut toyebaki te. Tokosambela Jésus te parce que bango baza Yahweh aza lokola nzambe inférieur epai na biso. Yahweh azali nzambe ya Abraham. Abraham tango yaki na Égypte. Akutaki biso déjà tobelelaka nzambe. Akutaki biso déjà toza supérieur na ye. Po place Abraham awutaki. Atikaki royaume te. Baye kokuta na ba royaume. Baye kokuta biso na Afrique awa. Tango yaki na mwasine ya Sarah na Égypte. Akutaki biso déjà na Égypte, toza na royaume, toza na gouvernement, toza na ba gouverneur, toza na ba secteur nyonso ya vie. Bakelasi ya minene. Po totangaki technologie ya makasi, totangaki architecture, totangaki chimie, totangaki physique, mathématiques, pe bongo na bongo, philosophie totangaki. Wana e pa ba Abraham, nan basalaki loko te. Alors comment biso tozaki déjà na nzambe na biso? Vidi mukulu wa bankambwa. O esa pesaki biso avancé. Tokende kotika e po tokende salela nzambe ya bapaya. O yaza na retard na société. Na évolution de la société. Donc, minele bayebaki ke toza très avancé. Yango balobi makambo to yebi to laksa ba yebi ba laksa biso yango lisuté. Mais loko ni ba prévoir bolanda. Wana ka bozo continuer ka kotanga. Bazota tozotanga discours. Yango le porter. Vous ferez donc tout. Ozolanda. Vous ferez donc tout pour que le nègre ait peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Vous ferez tout pour que le nègre ait peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais. Cette vertu s'applique mieux quand il y a absence de critique. Apprenez au noir à croire et non à raisonner. Mais un système de Dieu basala na ba enseignement na biso. Tant bazotangisa yo oyo ndima kaka eyo ko contredire molakisité ko pesa avis contraire ya molakisité ndima kaka o molakisi alakisi yo bino botangi bakelasi mwana oyo apesa avis contraire na molakisi sor na ezalaki nini soit bakobeta efimu soit bakobimisa kolanda courte soit bakolongola na école pour ba qualifier comme un enfant têtu. Alors têtu par rapport à quoi? Par rapport à l'enseignement oyo et sengeli ba douter na yango. Par rapport à l'enseignement oyo boza obligé sans critique bondima yango. Na mabena malam. Na mabena malam bondima yango. Des systèmes d'enseignement oyo ba introduisa ki biso na bino totangi. Na plan na tango wana. Tango yo za na droit à critique te. Oyebi ke ba freiner to ba arrêter, ba stopper, ba empêcher
ba faculté mentale na yo et ça la malamu faculté mentale na zo permettre yo obima okota na univers okende koluka réponse na préoccupation o ezali liboso na yo faculté mentale wana nzambe vidi mukulu apesa yango na bato nyonso siko comment système d'enseignement est empêché yo au sala gymnastique intellectuelle yango ezali ba système de jeu to ba système d'enseignement oyo mondela piéger ki biso parce que souci na ezali monele souci na ezali biso tozala na tokota bien na se ya bokambemi na bango neti na basalaki ba rappelaki ba missionnaire pe ba pesa ki ba principe oyo roi Léopold II a témoigné ko dato relancer bino l'émission tu ko leka bobeta ki lisolo ya Adam na Eva buboya ki ke baza bakoko ya bayindo donc na kati ya kozanga monde ya critique moino ne bayebisi ke to uti biso so koko moko mundele mutabota biso to kuida biso kondima yango ça qui to raisonner mais to koma ki bomo ndengeni po to ndima ki yango to ndima ki ya dana Eve baza bakoko na biso mais to koma ki bomo ndengeni landa point suivant évangéliser les noirs jusqu'à la moelle des os afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Tant baza ko évangéliser yo, baza ko imposer yo évangile na bango o etali ata bisoti. Pour que et empêcher yo de se révolter un jour. Comment évangéliser les noirs jusqu'à la moelle des os? Webi moelle des os ezanini. Donc bate ya bayi tina kati ya mikuwa moelle ezali soupe mai o ezala kati ya mikuwa donc sango yeso kota bayindo kuna na kati po ba se révolter te c'est que boyebi ke bozo pesa bato enseignement ya mabe c'est que kombo za ya moko yebaki que un jour bato ba ko se révolter vous comprenez yango wana évangéliser les noirs jusqu'à la moelle des os afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Mais mboke tondi l'église te ngangumza. Mboke tondi ba mosquée. O pe ba chinois a to somona pe ba temple na bango na mbujima ya to moni yango ndenge to ali to moni sekai kusekio. Ah to so ko monengo. Siko bozo tanga balobi ke esengaki ki ba évangéliser ba yindo sango o po se révolter te. Tango to komi sur le christianisme. O elobaki yo islam e ba kisami. Bouddhisme e ba kisami. So na biso e bozala ndenge. Na la sabino ndeko na ngai que même islam les appelle à bisoter. Oh tozana Coran. Même Coran, même islam les a bisoter. Nazotanga discours roi Léopold II to komi côté oyo to seni to la kisaki ba religion nyonso les a bisoter. Et yaki pour les besoins de la cause, c'est-à-dire pour la domination et puis ya biso ya bango si biso. Dans Surat chapitre 5 verset 51. Nous avons le Coran, nous avons la Bible qui nous avons le Coran. Surat chapitre 5 verset 51. Et l'obinini bandikobolanda. Oh les croyants, ne prenez pas pour amis les juifs et les nazaréens. Ils sont amis les uns les autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour amis, eh bien oui, il est de leur. Non, Dieu ne guide pas le peuple prévaricateur. Voilà Mahomet Azoïb Saba arabe. Prophète Mahomet Azoïb Saba arabe. Oh croyants, ne prenez pas pour amis les juifs et les nazaréens. Pour tango oyo Mahomet ayaki akutaki ba juif na ba nazaréen bazo dominer ba arabe dans la colonisation. Na colonisation ya ba juif na ba nazaréen. Yango siko ba arabe o bazaki na kati ya religion étrangère pa na bango bazaki ko bundisa message à Mahomet. Yango Mahomet siko ya rappeler bango na principe oyo pona ko yebisa bango ke bino ba ndeko nanga ba arabe oyo bondimeli christianisme nazo yebisa bino boy ne prenez pas pour amis les juifs et les nazaréens parce que ils sont amis les uns les autres. Mais bino boyebite na Bible yezo zolo ba passage moko bino bolingana bino na bino
te azoko yebisa bana na ye bandeko na ye balingana bango na bango. Donc 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël na ba ebanso ba loposo pembe balingana bango na bango. Yango Mahomet par rappelaki bandeko na ye ba arabe po bandimeli christianisme et que ne prenez pas pour amis les nazaréens et les juifs parce qu'ils sont amis entre eux. Par contre, ce qu'il a voulu dire c'est quoi? C'est que bino pe bolingana bino na bino barabe. Ce qui Mahomet a lobi bongo barabe balingana bango na bango. Yesu a lobi bino pe bolingana bino na bino. Bongo biso fumukimbanga koloba nini? Biso pe bayindo to lingana biso na biso. Kasaye Mukongo, Muswahili, Murega, Mungala, Mwongo, pe bongo na bongo biso nyonso. Lokola toza loposo moko, to sengeli to lingana pe lokola bango kuna balinganaka. Ne wana tozaki kotanga pona koyebisa bino ke bazondimisa biso christianisme po bayebi ke eze loko oyo ya biso te. Un jour tokolamuka toko se révolter. Donc bayeba comme vous voyez ce obstacle qui pousser bayindo ba ke na révolte contre l'injustice o nous basala ka bango. Effectivement boko botala mateya nini bateya kana kati za na kati. Hein? Faites tout pour que les noirs ne deviennent jamais riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Donc, bossa la nyonso pour que baïn ne bat comme jamais ba riche. Boebi, il faut bossa la bokeseni bande ko balandi bana mujimai. Koza la riche la kisite ko komana 1 million de dollars, 2 milliards de dollars. Koza la riche la kisite ko somba lopango, tope ko somba ba mituka, ko bata ba avion, ko lia tongo midi pokwa. Kasi kozala riche, c'est tout un système pour un peuple. Bozomona, eli ko lobana kati ya peuple wana, bino nyonso bozana minimum vital, équilibre de vie. C'est-à-dire tout le monde est capable que ceux qui a s'organiser, à quoi somma le pango, à quoi somma motuka, à quoi voyager, à quoi kolia malamu. Nyonso ezali moyenne zéro et pas il y a peuple wana. La richesse, bamona kamwe pa ba individuité, la richesse bamona ngo na kata système ya mboka. Yango bokomona bino batu bokanisi bokoma na mbongo. Tango komi na mbongo. Matanga na libota biso soto otalela yo. Est-ce que ça la ka plaisir tango biso soto otalela kayo obe matanga na libota to problème mbongo na libota. Tu te dis quoi? Que non, naza na charge belé. Naza la charge belé makamno sa famille kaka ngai. C'est parce que tu n'es pas riche. Mwana mbujimai. Oza riche te yango wana bazoko pekisa. Tango awa bazako pekisa, c'est-à-dire ba okene côté salaire, ba ofuta bino salaire médiocre. Côté invention, côté ba invention, ba olakisa bino ba invention te. Mala moko bokomi ko salela nyonso o ekouta epai na bango. Ba produit manufacturier nyonso. Et utaka na poto et là-bas to lata. Papier to salela, stylo to salela, mai to komela. Nyonso utaka produit mai utaka la poto. Na tire dans. To sala kati na tire dans. To sala kati. Tout ça c'est parce que on nous a empêché de devenir riches. Ce qui peut salir au sein lokolo matina mbongo, neti ba politicien na biso. Ba ko bisa bango na document ya mibale que bakende kobomba mbongo na bango na poto. Tokotanga pe yango poto la kisabino ke buku wana babuku bandeko bapesi eza malamu te. Instituer pour eux un système de confession qui fera de vous des bons détecteurs pour renoncer tout noir ou une prise de conscience. Instituer pour eux un système de confession qui fera de vous des bons détecteurs pour renoncer tout noir à une prise de conscience. Ça passe bandekolangai. D'autant bokenda ba église. Ba sibino lelo tozana tout bela na papa sango. Wana yoke opesi
ba problème na yo nyonso soi-disant masumu na yo nyonso salaki. C'est pour la limbisa mater. Non. Balobia wa qui fera de vous des bons détecteurs. C'est-à-dire makambo salami na cité na ndaku na bino tambozo kene tubela. Ngai na tselaki ndeko nanga poison kambie même eza mabi. Buzoyoka. Ngai na iba keloko boy kambie même eza mabi. Mais ça bango teza nzambe na bango te mutazola ksa bango mabe wana mais ndezali système de ya détection ya tubela oyo basala ki pona ko détecter ba nyonso wana mais pas une biso et que na kitina ko dévoiler ba secret mususu na bandaku oyo randa ki comme ça biso plus en plus faible bomoni yango bomoni na bakoko na biso tozalaki na ndeko na biso moko akosaki bamindele boye nabomi mutu aketubela nabomi mutu obomi mutu esava lobi la police eyokanga ye ya tubelaki pa sango mais sango na pokwa apesi résumé nyonso wana epai ya la police to baadministratif ale baye bakangi mutu wana comprendre te bakainga nde nzoka papa sango mutu azokende koteka ba information boyebi lelo na droit na biso que ba chef religieux baza astreint na secret professionnel. Un chef religieux ou abimisaka secret professionnel aza passible na kokangama. C'est infraction. Selon la loi. Selon la loi. Mais bango bano sala mo ya kobatama. Loi na biso, droit na biso ezali inspiré na Occident. Ezali inspiré na Belgique. Donc c'est que depuis période wana mobeko wana ezalaki. Mais des acquis d'application té parce que bango nde ba maître. Bomoni tango e bakangi ndeko na biso wana akosaki na prêtre ki na bomi mutu. La police yekangi ki do la sa place bomi mutu. Bakoti na zamba atimoli abimisaka souris mpuku abimisi souris ndesika ebisi administration ya colonique système de détection bosala wana eza nzambe te mutala tsarabino mais eza mayele mabe oyo bino botiela biso nde wana bakanga elisusu batia na boloko. Donc bokanisa te makambu bayaka kosala awa baka kosala ngana keli bose papa sango na tubela nazwaki mwasi ya moto nayibaki eloko ya moto ngana kantisika so na tubele pa na masumu esili nzoka ye azoko faire partie na renseignement mobimba ya za service ya renseignement ata basango ya lelo ne lelo basala ka renseignement osaka na te tubela na sa mais bango baza au service à Vatican non bazwaka nyonso yosalama a baotina na Vatican Vatican ntango ozwamo apesi bana na ye baza na aile politique après bana na ye basali bamesure bastratégie mpona kocontrer balobi bien awa pour empêcher moto nyonso oyo akozwa prise de conscience ozomona soki olingi ozwa prise de conscience barenonce yo ale baye ocomprendre te baye bakangi yo. La prise de conscience la consiste à quoi? Yakoboya kibowumbo bayela kibiso. Donc système de détection ezola na tibato bakozwa prise de conscience. Yango bomona baboma Mbuta Lumumba. Yango bomoma baboma Musée Thomas Sankara. Baboma Samora Machel. Baboma Sékou Touré. Baboma Yaki Pavita. Baboma Musée Kabila. Baboma Nemusiri. Baboma bakoko na biso kaka na système de détection ya bateau bazosala prise de conscience na ebité bino bateau yo bomona mindele ke bakumbela biso bolamu bozokanisa nini. Enseignez-leur une doctrine que vous ne mettrez jamais vous-même les principes en pratique, et peut-être s'ils vous demandent pourquoi comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, suivez ce que nous prêchons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, et dites-leur, heureux ceux qui croient sans avoir vu, car ils seront appelés fils de Dieu. Quelle insulte!
epai na biso bayindo po yo bengama mwana ya mvidi mukulu. Vraiment il faut ndima Yesu. Mwana mvidi mukulu il faut ndima Yesu. Biso bana mbushimai. Est-ce que tobelela ki mvidi mukulu tangu Yesu aye? Toyeba ki maojanangila tangu Yesu aye? Mais makambo enseigne biso yango wana. Bacha ba principe doctrine oyo bango moko bakotiate en pratique. Mais basamu babalaka na bango babotaka bino boye bakate. Mais ce qui principe ya keo bako babalaka te. Mais bango balobia que non, enseignez-leur une doctrine que vous ne mettez jamais les principes en pratique. Mais principe on a que ça moi balaka te. Ils a principe ba samu. Bon, parce que balobi bango ba otama en pratique te. C'est que babalaka na kuzu, c'est que babotaka na kuzu. Bozomona. Donc nous sommes les alliés discours du roi Léopold II lors de l'arrivée des premiers missionnaires au Congo. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan, confisquez-les et allez remplir vos musées au Vatican ainsi que ceux de Terre-d'Irène. Et l'autre côté dans le musée, c'est l'autre tina. Et l'autre pas me côté dans le musée tina. Bon, parce que musée ezali et bombelo. Topé sika babombaka histoire ya peuple. Et sika babombaka ba statuette te, ba œuvre te. Mais sika babombaka histoire ya peuple. Bomo ya batu. Nde babengi musée. Donc bomo ya batu na elle politique. Babombi yango kuna na musée. Bomo ya batu na elle religieux. Babomba makuna. Bomo ya batu na elle scientifique et bomba makuna. Bino lelo boyebi ke musée ezelo kwa lokumu. Siko bola na awa. Bo confisquer ba statuettes na bango. Donc bo botola. Ba statuettes wana bozomona wana ezalaki bomo ya bakoko na biso. Koko na biso azali azali cultivateur. Tango akosala statuettes na ye akosala naloba ndenge nini azali artisan par exemple. Tango azosala œuvre na ye azosala yango na maboko azo transmettre énergie na ye na kati ya œuvre wana. C'est ce qui avait fait que ba œuvre wana ezala productrice ya ba effet positif et pas une biso bana na bango. Siko tango bango ba ye comme ba ya ki pe na ba capacité religieuse et spirituelle na bango, ils ont détecté que ba œuvre d'art na biso ezala ki na ba pouvoir spirituel na kati na yango. Ne ba lobby eza ba œuvre de Satan bo confisquer yango ba kei ole ba buaka to ba tumba ba kenango na esika ya lokumu eloko bolobi eza ya Satan bo kumba yango esika ya lokumu. Est-ce que zeloko mabe na kanisi zeloko mabe ti lelo yo bazoko yebisa bino ke bakoko na so bazaka bandoki mais so bazaka bandoki yo zi ba statuette na biso ya bandoki kenango wapi bozongisa yango. Tala discours ya roi Léopold II Maïloba Maka yango wana. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres afin qu'ils n'adorent que les nôtres, qui ne les écouteront jamais. Faites-les attendre dans la pauvreté le Seigneur Jésus-Christ qui ne viendra jamais pour eux. Point 12. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres afin qu'ils n'adorent que les nôtres, qui ne les écouteront jamais. Faites-le attendre dans la pauvreté le Seigneur Jésus-Christ qui ne viendra jamais pour eux. Exemple, Saint Jean, Saint Matthieu, Saint Luc, Sainte Marie. Ezali ya pasi na motema. Mais effectivement, ce qui te finit bakoko, nzamba bakoko neto olingaye,
tokolinga ye te yango tofinga na nzamba bakoko na bakoko na biso botala ndenge tokoma loboko na biso koma kaka boye na occident tokoma kosenga na eloko kosenga sombelanga pesanga kabelanga kopima tokoma kosenga assistance na esika kosenga assistance te bino bandeko balandi bala mbujimai buta totika mvidi mukulu buta tokabona na maoja tozana bomengo na sena mabele oyo metala ne tozana passe est-ce que ça normal nyoso ene uti wapi ba disposition mindele ba stratégie diabolique ya mindele pona ko bebisa biso bayindo bakoko na biso soki bazalaka na tina te soki bakoko na biso bazalaka na bonzambe ya solo te mais matamba oyo liaka kaleji oyo liaka yo ebi yango yo ebi ne basalaka yango soki bakoko na yo balakisaka yo yango te soki koko na yo azalaka zoba soki koko na yo azalaka na tina te nshima oyo yo liaka butu na moi obi te que ça formule sacrée à bakoko na biso inspiré par les dieux de nos ancêtres chiluba oyo zoloba nkota ya chiluba eza inspiré par nzambe ya bakoko na biso yo tatuo vandi awa mamoza na kati ya mujimai oza kofinga vidibuku oza kofinga maoja nangila oza kofinga bankambwa beba boko lobisa ngai chiluba ngala za molobia chiluba makasi te nzoka nde bozaki kosala programme ya minele oyo bayinisi bino ki kozala na bino bake kolakisa bino bosambela Sainte Marie, Sainte Thérèse, Saint Jean, Sainte Georgette, Saint Luc. Mais baza bakoko mindele. Ndenge ni mindele basambela bakoko na bango yo poko sambela bakoko mindele. Mais bayindo ba basambela ba te. Ya bayindo bozo sambela te. Osambeli nzamba bakoko na yo te, osambeli bakoko na yo te, okosuka wapi. Botala na mokili oyo ba peuple nyonso basambelaka bakoko na bango pe banzambe ya bakoko na bango. Kaka bisonde mitelengano. Bokene na sekai kusekio. Bokomona pe kuna babelelaka ba prophète ya ba chinois, ya ba japonais. Mais bakoko na biso jamais komona. Saint-Chimanga azalakate. Saint-Kalonji azalakate. Saint-Tumba azalakate. Saint-Kapinga azalakate. Saint-Kazadi Kena Kuto Saint-Kalombo Saint-Ilunga azalakate kakaba Sainte-Marie Saint-Pierre mindele na mindele balbis bobelela ya bango oyo bakoyoka yo pete. Donc si tu as ba messe ya tongo doso statue ya maman Maria. OK na messe ya tongo na catholique OK ko gumba mela ekeko ya Marie. OK ko gumba mela ekeko ya Pierre. Ekeko ya nani ya Saint Joseph. Ba ça patron et misala. OK ko gumba mela bango bakoyoka yo te mais discours ya roi Léopold de mwana na bango mutazoloba. Hein? Faites-les attendre dans la pauvreté Jésus-Christ qui ne reviendra jamais pour eux. Faites-les attendre dans la pauvreté le Seigneur Jésus-Christ qui ne reviendra pas pour eux. Faites-les attendre dans la pauvreté le Seigneur Jésus qui ne reviendra pas pour eux. Non, c'est le plus grand péché que vous commettre. Mais ça, boinga. Bana mujimai. Ovandi boy. Tongo etani oke kobelela Yesu. Okolekisa tango. Tongo etani ozobelela ba mindele bakoko mindele ozolekisa tan. Soki kutu Yesu akoya pona yote. Tango kobelela Joseph ndako salela yo. Akosalela yote. Mais beaucoup esalinga malili. Mais tozala bakoko na biso. Tala na kati ya libota na yo. Tala na kati ya libota na yo. Banani basi bazonge pa ya mvidi mukulu. Banani basi bazonge pa ya tata. Tanga bakombo na bango na kati ya losambo na yo. Banani basi bakufi.
belela bango belela bango d'accord belela na bi belela bakoko na yo bayebasi bakufi oyo zoloba ke bakufi ngala lobi ke bakufi te belela bango mais soki eza bongo te awa balobi nini faites oublier aux noirs leurs ancêtres afin qu'ils n'adorent que les nôtres qui ne les écouteront jamais. Batangi, Saint-Jean, Saint-Matthieu, Saint-Luc, Sainte-Marie. Parce que tu vas koufa. Donc tu as koufa raté les choses au candidat. Tu as koufi na mosuni nzoto ne koufi, mais molimo ekufiti. Donc oh bozo la capacité tozobe la molimo. Capacité akoya kosunga yo ezali. Donc na pena na robe la pe koko na ngamoko. Belela koko na yo na kombo na ye ya mboka. Kombo na ye ya munoko mboka na biso. Lokola ngai mololai kabilondi. Na kobelela tata moboti na ngai mukendi kabilondi. Na kobelela bakoko na ngai ngalula misenga. Na kobelela bakoko na ngai po bangonde bazobatela ngai. Tango bazongi epa ya tata, tango bazongi na mokila molimo, tango bakufi bakomi lokola misisa ya nzete. Bakei koleisa misisa ya nzete. Bakomi kopesa énergie na biso bato totikali na mokili ya musuni. Point 14, Père Souka. Considérez les Noirs comme des petits enfants que vous tromperez même après l'indépendance. Exigez qu'il vous appelle mon père. Lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche. Et c'est plus tard, lorsque les Noirs auront compris, que vous essayerez de les aider pour l'amour de Dieu. Car on ne réveille pas les chats qui dorment. Considérez les Noirs comme des petits enfants. Ah, bande konangai, benakasai, baluba, bande konangai, ambujimai. Considérez les Noirs comme des petits enfants. Nakasai o na mbujimai. Oyebi ka un certain moment ba pekisa kabino. Botimo la même libulu awese. Même libulu awese. Ba pekisa kabino na mabele na bino. Ezala ki mobeko ya mundele. Pour le intérêt na ye. Ayebi ke soko timoli libulu okene musika te. Libulu awese ezala combien de mètres? Ezala ka ba 2 mètres. So eza mulai makasi 2 mètres. Libulu awese. Si vous avez 2 mètres déjà, beaucoup de minéraux. Si vous avez la petite sabino, considérez les Noirs comme des petits enfants que vous tromperez. Donc, si vous avez sabino, vous découvrir te, bola muto bobengo, pour les anasi à mabele na bino. Akosi bino. Bana mujimai, bana kasai, bande kunangai, yabalo poso moindo. Boko samati wapi ndenge bazo kosa bande kona biso ba politicien mutazali gouverneur mutaza mokonzi na mboka oyo azo kokate ko investir na mboka na ye pona nini azo kende kotika mbongo na bapoto na mikili ya bapaya kasi na mboka na eti ba kosa bino kasai oyo bako saeke ba opesa e don il y a 300 millions de dollars ou d'euros. Il y a 1 milliard d'euros. Mundela zokosa RDC mobimba. L'Union européenne sangani yote egopesa RDC 300 millions d'euros. Medi oza kokosa pe batikala kopesa yango ti. Bakokosa biso lokola ba bana mikie. Même côté invention. Même dans le programme éducatif, vous avez l'UNESCO, où il y a un programme éducatif, na basali na mikanda. Mais ce système éducatif où ils allaient profitable na bisoté. Toujours vendre peka kaboye, toujours tika na bisokaka. Ce qui est un bon système éducatif, nous devons renoncer à un système éducatif en place. Pour tout tia o ya biso, parce que basalaka système éducatif seulement pour répondre et résoudre les problèmes dans la société na bino.
Tout un problème sur Kotonga Bandiela. Tout un problème il y a bonne gouvernance. Tout un problème il y a Rosala Bilamba. Tout un problème il y a appareil électroménager. Tout un problème il y a téléphone. Tout un problème il y a tout ça. Mais tout un problème il faut que nous fassions des choses. Moko na domaine ne apé sa solution à ba problème wana. Mais biso tout dans le système éducatif oh il y a UNESCO, organisation mondiale tout internationale. Mais le coup là toujours kokaté ko transformer nature na biso. C'est que ba kosa biso na système éducatif wana. Alors ce qui ba kosi biso na système éducatif wana. Ba kosi biso na économie, ba kosi biso na science na technologie. Bakosi biso na politique bongo na yezu to na religion ne ba lobela biso solo na religion ne ba lobela ba pesa biso nzamba malamu mais ba pesa biso ka nzamba lokuta batondo ni ba téléspectateurs nyoso to ko loba na mokolo moko te ba auditeur nyoso ko loba na mokolo moko te bomoni ete bande ko ba pesa ki biso de beaucoup moko ezalaki discours roi Léopold na cher impérialisme kasi ngonga et permettre bisoté to ko exploiter ngo nyoso mibale na mokolo moko elikolo ba ete yo fotika la brancher na kati ya manaka o ba indo to telema pointe boyo ka lisusu limbola ya discours et ya cher de impérialisme on to bindi suka émission na biso ba téléspectateurs to promettre bino boko zo ba adresse ya religion africaine et ce qui s'est installé à Mbujimai pe boko zo numéro de téléphone avant émission qui est na osila o nyoso za na posa à côté de Mouzino, na kati ya bamakambo oyo ba adresse wana na ikesonga bino bo rejoindre religion africaine et ce qui est joimi à la ville ya Mbujimai pe na Kasai mobimbeseka ozali na 4 points kopesa bino ngo to beli suka émission mokolo molelo 1 minute nini o botali sakite na bana ya Kasai précisément na bana ya Mbujimai bazuli bako kolanda biso boko kotali sa bango na moi le mbango ko na beto benti penza suka émission na biso na mokolo molelo matono mingi ososola ke wana zaki ba stratégie mabe mais ba stratégie mabe wana basala yango partout bakenda basala yango pa barabe basala yango pa ba chinois mais kuna ba bimisa bango na mama ele mabe na bango etikale pa la biso peto bimisa biso botala ba arabe tant ba constater que ba stratégie mabe ya occident et bebisa ki bango nini basala ki pe balobaki toza na document o babengi yango la pensée arabe révolutionnaire face aux défis contemporains. Donc makanisi ya barab na ba problème na ba makambo bali kokuta na ngona tango bazana yango. Donc toza la page 235 balobi boy. Dans la patrie arabe, nous sommes confrontés à une situation spécifique. Nos universités ont été conçues à l'origine comme des copies conformes des universités où nos professeurs étudièrent. Les programmes, les schémas, les méthodes étaient à l'image de ceux pratiqués dans les pays qui nous colonisaient, occupaient nos terres ou exerçaient un mandat sur elles. Cette imitation est l'un des aspects de notre occidentalisation au cours de la période où la nation arabe se cherchait à définir son identité. Les Arabes, pendant plus d'un demi-siècle, abordèrent leurs problèmes et essayèrent de se comprendre et de s'étudier à partir des concepts empruntés à l'Occident. L'emprunt était de surcroît pratiqué de manière mécanique, sans qu'intervienne l'imagination ou la créativité. Personnellement, nous avons tenté d'expliquer la naissance et le développement de ces facultés par les exigences internes de notre pays, en faisant l'historique des 18 facultés et instituts qui dépendent de l'université de Bagdad. Notre tentative a été vaine. Elle a été aussi, d'ailleurs, lorsque nous avons étudié, en les comparant, les facultés et les instituts des autres pays arabes. C'est que la naissance et l'évolution de ces institutions ne peuvent s'expliquer
lors du climat psychosocial et intellectuel qui régnait lors de leur création. Mesdames et messieurs, c'est un discours prononcé dans l'université. Il est temps que les universités arabes dépassent cette phase d'imitation pour chercher l'authenticité. Tout dans notre situation nationale actuelle rappelle la nécessité d'un tel dépassement qui doit s'opérer à l'intérieur des institutions et porter les structures qui détermineront l'avenir de notre nation. Nous n'avons que trop porté nos regards au-delà de nos frontières, au-delà des frontières de la patrie arabe et au-delà de notre propre histoire. Nous avons regardé une seule direction, l'Occident, source de notre misère sociale et de notre malheur national. Nous n'avons pas encore regardé notre propre réalité. Nous n'avons pas encore cherché à affirmer notre identité, à nous exprimer pour nous-mêmes et à travers nos propres aspirations. Nous avons négligé notre histoire. Nous n'avons pas encore remonté le passé jusqu'à cette époque où les premières universités du monde, An-Nidamiha et Al-Mustasyria, rayonnaient sur l'humanité. Et aussi longtemps que nous continuerons d'agir de la sorte, nous ne pourrons jamais progresser dans une voie harmonieuse où l'unité de notre personnalité pourrait s'exprimer. Donc, on peut constater que Esengeli Batika Kotale la Occident. Donc, Mindele. Tala siko Mindele ba pièce basala ka nenge basala biswa nenge basala ba moko. Donc basala mokili mobimba boye. Mabongo sika no. Baninga siko ba baninga ba bimina kasi biso neto tikali kuna. Biso peto Sengeli to Matondo mingi ba téléspectateurs na ba auditeurs nyoso to ko solo la mokolo moko te. Matondo mingi to songisi malgré ndeko alingaki penza te asepela ki te totanga komona bango ba kumbele biso buku oyo ya discours à roi Léopold II. Yo peso ko za na buku moko ezo senga ete bayindo batanga yango nganganguza molola alimbola yango ba numéro ba kopesa na sima na biso bo ko ka kobenga biso na tina ete pote ko komela biso. Biso commentaire penza eza penate. Bolani discours à roi Léopold II. Les lobo mo ya bayindo nyoso bazo zela arriver à Kolo Yesu. Nzoke ezali moko ya ba complot. O mundela saleli bayindo pote bayindo batika bomengo na bango bana kozela Kolo Yesu. Oyo kotoyo bazo piaka bango tongo midi pokwa. Koto ba lobike biloko mokileza na tina te. Mais mundela ko sala guerre pose au pétrole. A ko sala guerre pose au diamant. A ko sala guerre pose même na banzete na biso. Allemagne premier producteur ya bois na monde. Daza na zamba te. Botika na brancher na manaka na biso bayindo to telema. Soki bo sepela ki na émission to songisi matondo mingi na bandeko basunga ki biso na nzela ebili to pe na nzela ya son to moni wana dete kwaku elongo na ndeko Futila Mayunga pe invité mokolo molelo ezaki nganga ngunza mololai coordonnateur ya Grand Kasai. Pe na DG Pululo ba compagnie ki pe biso na kati ya manaka na biso. La présentation ezaki ngai ndeko na bino Tambi Koka. Soko sepela ki na émission ba numéro ba kopesa na sima na biso benga ba kolakisa yo makambo oyo esika na mbujima esika nini vandameli pambate boya kotanga loi de la création oyo kosunga ba noir bazwa prise de responsabilité nenge ba arabe bazwa nenge ba chinois bazwa nenge mokili nyonso ezwa pona kobima na complot ya mabe oyo mundele asalela mokili kimi etata mokili fumuki mbangu balongo na bakopo ya vidi mukulu maweja nangila ezinga mela biso na mabota na biso tokutani na manaka na biso bayindo totele Lokoso mwindo to bundela mabele Lokoso mwindo to bundela mabele Lokoso mwindo to bundela mabele Lokoso mwindo to bundela mabele